tant que pasteur koutou ba terme ba ko utiliser ba kota kaboye ba bima kaboye koutou ba simba. Tu dis qu'elle est prophétesse. Excusez-moi les termes tant que ba yamba na micro. Mais c'est quoi ça? Comment il peut utiliser les termes comme ça? Mais c'est la honte. Honte en devenir. Non, moi, dans un terme à utiliser à côté. Mais au bout de l'esprit de Dieu, ce qui est là, et là, tu as mon vérité. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Non, ils ont mon L'homme prie d'envoie le mal de loin. Attention, c'est qu'on a un père spirituel. À ce qui concerne le père spirituel, dans 1 Timothée, na baton nyonso ba père spirituel bazalaka te. Bakende kotanga na 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Apôtre Paul azoloba boye. Timothée, mon enfant légitime en la foi. Ils ont un propos d'apôtre Paul. Alors Timothée, mon enfant légitime en la foi. Maintenant, apôtre Paul a dit Timothée, mon enfant. C'est comme ça que Timothée a dit comme la même phrase. Mon papa, dans la foi. Voilà là où il y a les pères spirituels. Ce n'est pas que tout on doit... Et bon, foi ça spiritualité. Mais quand l'apôtre Paul parle que mon enfant dans la foi. Dans la foi, Nakondima. Kondima ya kanani. Papa n'a la kondima. Oui, kondima ya kanani. Mais ça spiritualité mais nakondima nani. Hein? Andima nani. Te mettant tout le temps au foi. Oui. Parce que tant que la spiritualité, et ça là c'est ce qui est et logo est spirituel, c'est-à-dire spiritualité mon on a répété. Est-ce que Moutagoz a appelé père spirituel parce que est-ce que Moutou d'abord a un esprit? Mais l'homme est tripartite de, si je ne me trompe pas les mots, l'homme c'est âme, corps et esprit. Maintenant, il y a 4 esprits. Tant il y a un beau tiers dans mon limo. Dans mon limo, l'esprit est connecté à l'esprit ensemble. Donc, à beau tami dans mon limo, na bonzambe ndé a comme une foi. Mais il l'a engendré dans la foi, là, sa foi là. C'est ça qui fait qu'il est devenu enfant de Dieu. Mais lui, il a couché qui? Il a couché un enfant de Dieu. Et à botami na bonzambe na ndenge po ya a botiye na molimo. Tolobe la vie. Yo komisa bango baninga na yo ndenge ni. Banda mukoni bokutana. Bolia te bomela te mais okoma muninga ina noto ndenge nini. Tolobe la vie. Leader. Tolobe la vie. Aigle na kati ya presse. Wumela le mbatable churambo. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo juste au départ Nazaraka moninga na yote Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote Pena kotikala kozala moninga na yote Papi gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Toza baninga na bango. Toza baninga te. Jaja totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen nazalaka moninga na yo te. Papi Gen c'est impérateur de Jaffa Kouferi Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo te? Est-ce que nous avons moninga na yo te? Papi Gen tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kouempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolobe la vie. nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen
moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi ba yuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo ti Papigène yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te Papigène nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papigène tolobela vie grand petit nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobela vie Papigène nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papigène nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à l'Ost. Et Guincestrate 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniché Banzé. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité boko sepela.
Topesi Binombo est partout, beaucoup disposé encore bâton. Il y a Kolanda Bisso Boye à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci na confiance. Bolingo Bozaganango à travers Bisso Bandeko Yabino. Loba Toza Bandeko. So Kotia, n'hésitez pas. Sur mon vidéo Nabiso, partagez kaka. Partagez ça Bisso bien. Et puis si on nous abonner Nabiso, abonne-toi. C'est gratuit. Là, porte beneza polele pour la batunyoso yaka to vanda boye to solo là parce que makambo koloba eza ebele to kosama ebele bakosele pe bino makambo ebele voilà sikoyo soko yete to ebandeni bokosi pe batu ebele voilà lona zo yamba moko ba sena nzambe ya mutu ngai pasteur Guy Muyanga Muyanga voilà pasteur Guy Muyanga mutu ngai na yamba ito solezo mona libanda pe ya tongo pasteur Guy bonjour. Bonjour Papi Gain et Tolobe la vie. Bonne santé. Santé ça va ndenge toloba kaka nzamba zo sunga. Tozana santé de fer. Mikolo belé boni lingomba na nkolo. Lingomba isa bien yango but surtout na yeli awa pour na loba lingomba isa organiser une conférence sur un mariage réussi parce que les lots sokozo yo kandenge bazolo bela mabala c'est comme si libala koma eloko akusakana nango et pourtant biso to yebi que libala ezali sacré et ezali institution divine. Nzambe muto asala libala euta na France te libala euta na Angleterre te na États-Unis te libala euta na Congo ta mais bato bakoma ko lobela ngo ndire eloko moko alisiki yango to lingi to lobela qu'il y a des mariages qui ont réussi. Un mariage réussi. Un mariage réussi. Tokoya nango. Mais si ko betela biso dans le solo parce que ngaza mo mitu na otuna yo hein, lokapena yambio boy. Yo za pasteur te. Oui. Voilà. Wana yambio bona biso sko to so la pena moi bien. Mituna nyonso en tout cas Papi Gain tolobela vie ba couple tuna mituna ya tolobela vie. Voilà. Poto yana na makambu ya un mariage réussi na lingina tout onanu. Est-ce que c'est important que vous allez dans l'église? Bâtiment. En tout cas, la question est très importante. Très importante parce que Batoumini a une confusion. Il faut savoir d'abord c'est quoi une église. Pour tout comme on a église, bâtiment. Est-ce que c'est important? Église est à la bâtiment. Le problème est que n'a pensé à Jésus. Alors, je bâtirai mon église. Où il va bâtir son église? Dans quel pays? C'est quoi le lieu où il va bâtir son église? Alors, l'église où Jésus parle, c'est le corps humain. Il y a une église. Maintenant, le problème est comme à Tozo, net bisona poto. Balobi, là où 2 ou 3 se sont réunis, je suis au milieu d'eux. Église ezali ngai, église ezali yo. Maintenant to lingi to sangana to kumisa nkolo. Biso awa na poto okendo hôtel malibanda te na hiver. Fokota na kati esika moko boy. Siko neti a to vandi na studio na yo. Ngai na yo to sangani. Esika oyo ekomi église po yo nanga toza be église to komi se siko église. Nde église place ekomi église bâtiment. Ce qui biso to bimi. Place etikali église te. Pour Bible et lobby, Jésus dit, je n'habiterai plus dans le bâtiment fait de mains d'hommes. Avant de mais ce qui biso to koti awa, to ye poto sambela, comme biso to ye na Yesu, nzambe na biso azana biso. Ce qui to bimi bâtiment tika liga bâtiment, bato bako ya na bango pe ba beti mbonda, bato bako ya na bango pe ba sali ba incantation. Ça n'a rien à voir avec Yesu. Mais ce qui biso to ye to komi église. Maintenant, église bâtiment. Il faut comprendre que ngai na yo so to sanganya wana kombo na Yesu esika oyo bâtiment oyo église. Voilà problème placé zali. Yo za na père spirituel. Na za na père spirituel. Pour na yo
est-ce que vraiment tu as un père spirituel au CP là? Nalanda qui un père spirituel au CP là. Nalanda qui ndeko moko les gars qui a pas na yo. Vraiment je suis désolé na ba propos ya ndeko na mwasi. Elle a parlé d'abord sa façon de parler prouve qu'elle n'est pas chrétienne. Oh oui. Ah prophétesse hein? Non. Elle n'est pas convertie. Les propos qu'elle tient déjà, son langage n'est pas bon. Moi, dans Nzambe Tanga Zoloba, il y a un langage. Papigen, même si au Salinga Mabe, même si au lobby Likamwe Swinga, mais étant que moi, dans Nzambe, il y a une façon de te répondre. Et on ne peut pas dénigrer. Mais je l'ai entendu dire, bah pasteur, bah aventurier. Et tu sais, le mal en est que quand les gens parlent comme ça, ils voient les pasteurs congolais. Oh, les pasteurs ne sont pas seulement des Congolais. Il y a des pasteurs chinois. Il y a des pasteurs américains. Il y a des pasteurs dans Bangladesh. Il y a des pasteurs en Afghanistan. C'est quoi, pasteur, c'est que ça va aventurer Bangonios. Nous, il y a des pasteurs sérieux. Oh, parce que ça, il est sérieux. Maintenant, je reviens à ce qui concerne les pères spirituels. C'est pardon, tout son nom qui est pas naïf. Et là, on est le bague où il sort. Tant que vous avez aventuré. Pasteur, bazaba pervers. Balala kabasi. Est-ce qu'il y a aussi? Mais ça c'est des aventuriers. Un pasteur. Non, il faut savoir comment utiliser les mots. Est-ce que à Kossi? Non, le problème est que à Sangisi Batounionso. Ah. Papi Gen, je vais te dire un truc. Quelqu'un m'a vu, te vandi naye. Après, il a constaté qu'il y a un Congolais. Abinanga, ah, yosa Congolais. Nabi oui. Abi oh. Mais yosa dirait Congolais, hein? Nabi pourquoi? Abi lobeli na yo, et bandenge na yo. Et puis, Congolais, où il y a moins de la monnaie, na image ya mutu wana, tous les Congolais se décapent la peau. Mais na taba moninga, abi naza on dirait Congolais te. C'est pour te dire que, oko qualifié batute pour moni mutu moko boye. Oko qualifié ba pasteur te pour moni ba aventurier moko boye, ba infiltré moko boye, ba koti na église. Elle est qualifiée par pasteur, mais quand elle parle mal. Mais ça, c'est comme majorité, bah comme belé quand même. Non, mais même si c'est la majorité, mais tu ne peux pas dire que bah pasteur. En français, on va le dire les pasteurs. Donc tout le monde est dans le même panier. C'est pas normal. Est-ce que Bino bah vrai? Oui. Bon ça la nini pour na ba faux wana. O bazo fingi sa combo na Bino wana ya ba pasteur. Bon ça la nini. Papi Gene, au moni na ndenge nzamba kelela batu. Ezana ba o ba pesa ka lokumu. Ezana ba o yo ba fingi saka mboka. Mais yo soko za muto mayele. Et ko kutana na Congolais moko ya ou bien chrétien moko ou bien américain moko boya zoba ou bien argentin moko boya zoba to brésilien. Mais yo ko qualifier ba brésilien nyonso ba ndumba te, il y a des brésiliens. Maintenant yo ta omoni brésilien wana ya zoba. Mais yo kolobate que non, na mona brésilien mo boya zoba, ba brésilien nyo soba zoba. Non, c'est à toi, eza yé. Nda kolobake, eza na ba pasteur. En tout cas to longola bango. Il y a une partie des hommes de Dieu qui se respectent. Mais tant que ba pasteur, kutu, ba terme ba ko utiliser, ba kota kaboye, ba bima kaboye, kutu ba simba. Tu dis qu'elle est prophétesse. Excusez-moi les termes, tant que je micro. Mais c'est quoi ça? Comment il peut utiliser les termes comme ça? Mais c'est la honte. Honte en devenir. Mais non, moi, dans un terme à utiliser à côté. Mais au but l'esprit de Dieu, ce qui est là, et là, tu me lis ma vérité. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Voilà, mon lit, mon zambé. Non, ils ont mon zambé. Même si. Pour dénoncer. Comment? Pour dénoncer. Ça, ce n'est pas dénoncer. Mais de toutes les façons, Dieu a envoyé personne pour venir dénoncer les autres. Il cherche des témoins. Témoins. Alors, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu recherche.
Mabena Yezani. Et si quand il nous a battu, il va nous dénoncer. Mabena Yezani. Mais la manière dont elle dénonce, c'est comme si elle a la haine pour un pasteur, mais elle généralise tout le monde. Et c'est là où j'ai trouvé que ce n'est pas bien. Voilà, tout ça, c'est qu'on a un père spirituel. À ce qui concerne le père spirituel, na un Timothée, yé, à kende kotanga, na baton nyonso ba père spirituel bazalakate. Ba kende kotanga na 1 Timothée chapitre 1, verset 2. Apôtre Paul azodo baboye. Timothée, mon enfant légitime en la foi. Ils ont à propos, l'apôtre Paul. Alors, Timothée, mon enfant légitime en la foi. Maintenant, apôtre Paul a dit Timothée, mon enfant. C'est comme ça que Timothée a comme la même phrase. Mon papa dans la foi. Voilà là où il y a les pères spirituels. Ce n'est pas que tout on doit... Et bon, foi spiritualité, mais quand l'apôtre Paul parle que mon enfant dans la foi, dans la foi na kondima ya kanani. Papa na kondima. Oui, kondima ya kanani. Mais ça spiritualité mais na kondima nani? Hein? Andima nani? Te mettons tout le temps au foi. Oui. Na linga ezani kondima. Oui. Nga na linga c'est-à-dire foi kondima. Parce que spiritualité tu as père spirituel, papa nga ya molimo. Kondima ezali bani foi, oui. Mais spiritualité ça molimo. Papa nanga na molimo. Si ko tango yoso bakeno père spirituel ça papa nanga na kondima na ndenge ni. Molimo na français ba benga ngoni. Molimo. Oui. Esprit. Ouais. Maintenant, la Bible, quand tout à l'heure on a dit que non, Bible le dit Dieu est esprit. C'est que Paul ayambi siye kondima wana ayamba nzambe. Ayamba Yesu Masiya. Kondima na ye ayambi Yesu. Yesu wana zali esprit. Donc Paul ye azala na foi donc ayambi Yesu oza esprit. Maintenant le kol ayambi ye aboti ye na kati ya molimo. Akomi papa na ye muto a otisiye na bonzambe, ye muto ayambisiye Yesu, foi na ye est basée na Jésus. Et comment sa foi est basée en Jésus? Parce que lui l'a enseigné Jésus. Et c'est là où il est considéré comme son enfant qui a mangé la nourriture spirituelle, qui est né dans la foi, dans l'esprit. Et voilà, c'est son enfant dans la foi. Père spirituel, est-ce que Père spirituel est un moto? Parce que tant que la spiritualité, ils ont l'acceptation qui est le spirituel, c'est-à-dire spiritualité, on en a répété. Est-ce que Moutago a appelé père spirituel? Parce que est-ce que Moutago d'abord a un esprit? Mais l'homme est tripartite de, si je ne me trompe pas les mots, l'homme c'est âme, corps et esprit. Mais là, quatre esprits, tant il y a un botier na molimo na esprit na isa connecté na esprit ensemble. Donc a botami na molimo na bonzambe nde akomi na foi wana. Pone baloba te que no mutala kisanga makambo nzambe. Pone baloba bongote. Mais il l'a engendré dans la foi là, sa foi là. C'est ça qui fait qu'il est devenu enfant de Dieu. Mais lui il a couché qui? Il a couché un enfant de Dieu. Et a botami na bonzambe na ndenge po il a botier na molimo. C'est là où il y a les problèmes. Abotier na molimo. Donc le père spirituel existera basé na libungi. Mais basé na libungi parce que batanga phrase wana azolo bake mon enfant légitime en la foi. Maintenant il faut retourner la phrase du côté de Timothée. Il appellera Paul qui? Parce que Paul l'appelle mon enfant. Lui il appellera Paul qui? Abengenani. Apôtre. Parce qu'il a utilisé titre et apôtre. Abenge papa. Abenge papa. Parce qu'il y a bengi mon enfant. Il y a benga apôtre et na titre wana. Il y a benga mon papa dans la foi. Papa n'a kondima. Papa n'a ya molimo. Ya kondima na molimo. Kondima la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Oui, le logo to la la wa. Oui, le logo to la la parce que
Tant que Sangaï, n'habite sur les Arabes, bon, et les jeux français, je crois tout le bas. Non, parce que tant que Sangaï qui est condiment, condiment ça, foi. Oui. Est-ce que ça la foi? Oui. Ça la foi au monde, donc ça dit ça la condiment. Non, mais attention. Mais spiritualité. Non, attention. Ouais. La foi n'est pas seulement en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont la foi à cet arbre. Il y a qui ont la foi à ce mur. La foi boyambi. Ce qu'on a besoin qui s'habille aussi bien. Ça non moi bien pardon. Na condiment, na esprit. Na katiwana mekano ko parce que non on est on dirait. Quand tu osali bien la musinga be moi mke. Tango ondimi. Aux en la foi. Tu as cru. Maintenant, tu as cru à qui? À Jésus. Mais c'est Jésus que tu as cru. Est-ce que c'est un être humain normal comme toi et moi? Ah non, c'est un esprit. Et cet esprit-là, voilà pourquoi on dit son père spirituel. Parce que Ayambi si Yesu qui est esprit. Ça passe dans l'esprit. Donc, Kobota Manayewana, Abotamina Musunite, Abotamina Molimo. Et mon limo wana kotiye et pesiye kondima et boti foi katinaye. Et c'est cette foi là qui fait que à croire à Jésus avec cette foi et les choses se passent dans le monde spirituel. À ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu crois à Jésus, la puissance que tu utilises vient de Jésus. Et cette puissance-là, c'est ça que tu utilises maintenant. Au Balobi, tu imposeras les mains aux malades. Maintenant, quand tu imposes les mains aux malades, le boko est yo. Mais ma cambozo, c'est le manayum salangote. Ça passe dans le spirituel. Ça dit bateau, bateau, mais la c'est que bazana. Bazana, passage, c'est pas moi qui l'ai dit. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 2. Apôtre Paul appelle Timothée mon enfant. Maintenant, Bango Baye Bisabiso, Timothée appellera Paul qui? Pourquoi il appelle mon enfant? Est-ce que c'est son enfant? Mon père c'est spirituel. Mais mon enfant en la foi, mon enfant légitime, il dit. Mon enfant légitime en la foi. Maintenant, il y a mon père légitime en la foi. Donc ça passe dans le spirituel. Okay. Ce n'est pas ça c'est le raisonnement humain. Tu sais, Papi Gen, on a articulé aux paroles, opposé ma question à yo et c'est le coup où on a même l'église n'a pas son alobakango. Yo yebi otanga na français. Quand on parle de fruits, tu peux me donner un exemple, 2, 3 exemples. Fruits, on peut prendre un exemple à fruits. Orange, mangue, pomme, ok, etc. Mbouma. Maintenant, bah, l'obike, moutou azana bonzambe, faut azana fruit de l'esprit. Moutou azana bonzambe, il faut azana fruit de l'esprit. C'est comme, mais quand vous expliquer, mondele français, qu'il faut avoir le fruit de l'esprit. Mais au moment on dirait moutou les salaté. C'est quoi le fruit déjà? Le fruit, c'est une mangue. Maintenant, nous avons un fruit, esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est quoi amour? Fruit de l'esprit. Amour, fruit de l'esprit. Mais soit dictionnaire, amour, c'est quoi? Et ça, na définition mon côté. Ce qui fait que moutou azotanga Bible na musuni. Akolobelo ko wana ke père spirituel existe à côté. C'est dans l'esprit. Parce que sur le bin en français, l'amour c'est un fruit de l'esprit, ça ne va pas dans ta tête. Quoi. Fruit c'est une mangue. Parce que l'amour ça a un sens. Patience. Mais est-ce que définition où il y a patience, Bible les opes. Que patience c'est comme un fruit. Et comme il est là. Si quoi yo, zoyango si quoi yo patience wana, me mango si quoi na dictionnaire français. Comment tu peux expliquer? Pour repérer cette définition voilà pourquoi le problème est là. Les gens qui sont charnels viennent lire la Bible littéralement et ça nous pose problème dans la explication.
La Bible, c'est un livre sacré. Oyo, moutako expliquer yango na ndenge na yete. Les pères spirituels existent. Voilà. Les pères spirituels existent. Voilà. Okay. Ça va passage on va expliquer biso. Tu aussi que les pères spirituels existent. Parce que aucun musique mais nabi on est sur le mais tu continuer parce que nous d'accord. Alors toi qui nous a un mariage reçu pour un lobby. C'est-à-dire, mais quand on fait la bisolingo, le banin par là. Bon, tu organiser conférence où il y a un mariage reçu le 15 novembre, il y a mois prochain. Avec la PSA pardon. Le 15 novembre, il y a mois prochain. Parce que Tolingito solo, là, n'a pas couple. Tolingito solo, là, n'a pas célibataire. C'est pas une prédication comme d'autres prédications. Ça ne serait pas une prédication Pasteur Akoya a tei moi mouké peut-être 15 minutes et sili bazu micro batambwisi na kati ya salle mutu na mutu a posé question comment bako expliquer mariage et réussir. Comment mariage est réussir? Na kopesa bango moi astuce Bible lobby na Ecclésiaste chapitre 4 verset 9 deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc pour un mariage et réussir, faut vous allez déjà m'y baler. Moi si na mo bali. Maintenant lobby la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Diable a dit li balate parce que c'est l'union. Le diable n'aime pas l'union. Le diable n'aime pas l'unité. Il y a bundi saka soki ngana to coopérer bien. Akoya kaka ko kota. Soki ngana za distrait côté linga na zokisio. Soki yo za distrait à côté li ozokisinga apanzi biso. Or peut-être nzamba salaki ke papi gene nanga to za la connexion parce que ko bonga nange ko leka na nzela papi gene. Tiko amoni ke na ko bonga na nzela na yo apanzi ponga na bonga soute. Et c'est comme ça, le diable a bundisa kaba mariage, a ko bundisa mobali, a ko longa mobali. Mais moi si le kola zawana a ko telemisa mobali nae. Mais ce qui a bundisi mobali, a longi mobali, a bundisi mwasi, a ko longa pe mwasi, a longi bino mibali. Mais tant que Yesu azana libala na bino, c'est lui le troisième fil, la troisième corde. Ce qui fait que et le mariage réussit avec Christ. Binomoko le mariage est belé, ceux qui sont là échoué parce que kota qui nzambete, c'est-à-dire kota qui j'ai cité na couple na bango. Il y a deux options. Il y a deux options. Bible lobby na biso Dieu fait grâce à qui il veut. Au sambela te. Ce qui nous a accordé grâce na ye. Okozo pe mwasi moko ya malunga. Okozo pe mobali moko ya malunga. Asambela kana ete. Ayebi pe nzambe te. Mais nzamba sala ye grâce azala muto malamu. Nzamba sala pe mobali wana zala muto malamu. Bakutani. Bavandi basambela kate. Mais grâce à nzambe zo accompagner bango. Ba réussir les balles na bango. Mais ce qui besoin grâce au yoté, vous a obligé à associer Christ. Ce qui doit associer Christ, mariage n'a bien réussir. Maintenant, bato oyo besoin grâce. Problème na bango ezanini. Ba cause wa grâce wana ba vandi pe bien na mokili bazala ka bien yango moni. Bato musuba lo baka. Tala bango ko ba sambela kate. Mais baza bien. Baza na ba problème te. Mais bato kutu basambela tandenge bazali. Bango bazui grâce. Mais Bible lobby na Proverbe 31, la grâce est trompeuse. Pour beaucoup soit grâce à boy, mais beaucoup li fait. La grâce est trompeuse. Grâce ezali na bato mususu, abala mosi malunga, abala mobali malunga, basala kana bango. Baza kimia baza na mbongo na bango ba montant pe entreprise de simba nango ba koma pe na mbongo nyoso na grâce ezo accompagner ba sambela na bango te mais nzamba cha bango loboko asala bango ndengo na bazo kende mais
Un jour, on se retrouve dans l'île, on va se sala. On évite que ça grâce à les colonnes. Or, Moutoyo, Azana Yesu, c'est différent de Moutoyo Azui grâce. Or, Azana Yesu, il y a une bénédiction. Ce n'est plus la grâce, c'est la bénédiction. Malobi, la bénédiction de l'Éternel ne poursuit d'aucun chagrin. C'est la différence entre la bénédiction et la grâce. Maintenant, pour le mariage, il y a une réussite. Ce qu'on a grâce, gloire à Dieu, Sangisa Yesu, Botambol. Ce qu'on a grâce, on a été, Luka et Longanzambe, Nde, au moment mariage, il y a une réussite. Biso ba mariage, il y a une réussite. Non parce que tout ça va tout malam. On a bala moisi, ndenge ba benga bana poto, yaza mwana poto, ngana za bledar. Mais les balles vanda, au kansabato mi balé ba uta bandundu. Mais au moment que il y a la pizza, on a pisé simba angate. Enta au moment on a pu vous vendre la mesa, il y a tché biloko na il y a lambelo fufu na yopo, il y a olia fufu loko la yote. Mais tout ça en parfaite harmonie. Mariage réussi. D'où vient ce secret? Nakacha bonzambe. Yango zo mona tochi na ba sai na nzambe mususu, oyo ba mariage na bango evandi soko moni pasteur wana, baloba oh libala ya mondele na mutu mwindo simba kate. Mais ça ce sont les exemples. Pasteur wana na mwasine soko monde ba vanda o mituno bi o. Ezala rapé. Ba wana baza ba européen. Libala na bango evanda. Sikoyo biso to lobaga mindele ba sambela kate. Mais ndenge nini ya mondele libala evandi na bonzambe ya yo seko muto sambela ka mingi evandi te. Il y a un problème. Siko a boza ko inviter batu baya journée ngo tonde. Tozo inviter ba couple. Oyo bazo yé batendenge nini ya kotambola. Baya ba kokutana na basali na nzambe bazawana, ba kopesa bango ba conseil et surtout déjà na kati ya conférence ba ko poser ba vraie question. Parce que banda 14h tu 20h. Il y a des moments de pause, de café, il y a des moments de pause, il y a Rolia. Donc, ça ne serait pas que culte. Des cultes, c'est une discussion. Comme ça, les célibataires, ils ont déjà l'idée que en tout cas, il y a un père spirituel, conseil. Voilà. Miloulou tous organisé. Et vous avez ils ont le 15 novembre 2025. Quelle adresse? Adresse 4 avenue Évariste Gallois 91 420 dans Morangis. À Morangis, ok. Oui, téléphone Isawana bakocha affiche bakomona wana na. Comment ça fait avec téléphone pe 07 60 92 71 74. Mon sous est 06 60 84 82 82. Donc ceux qui vraiment ont besoin de couple nayo et réussir yaka to vanda to solo. Voilà, pasteur Guy namoni na tozo kabona awa. Oui. Le banyo ko yebisa bato nyoso ba landa biso ko yebisa bango nini par rapport ya makambo nyoso ba pasteur pour aussi ça na biso. Je n'ai pas bien compris ta question. Makamno so ba pasteur, ça dit le basu kezani par rapport il y a émission le ba retenir ni. Par rapport à émission ya lelo na lingi na lobana bandeko. Libala e uta na mokilité. Libala e uta na lola. Nzambe oya sala libala. Pona ye asala poete azoloba na Genèse c'est ça notre texte. Genèse chapitre 2 verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le problème est s'attacher. Mingi babalana me basatachate. Mingi bazalakanda kumoko me bazabinemi. Mingi babalana me mutura makanisi nae. Or, na kati ya libala po na nzambe. Baye bayango ke soki bobalani. Eza lokola bazui peinture. Ya rouge. La peinture, il y a jaune, va mélanger à mots. Est-ce que vous avez imaginé, papi, que au sali mélange en dengwana? Un temps au lobby, non, pasteur Guy Namoni, il faut te bander là, parce que couleur de sangi si Namoni est bien, tout long la jaune, tout tika le rouge. Mais c'est pour ça qu'il y a ici comme
Est-ce que c'est possible? Ce n'est plus possible, c'est ça les mariages. Donc normalement, mariage c'est fini. C'est fini, c'est fini. Maintenant, mariage au Bogobala na boye, au batie ba couleur mi balé et côté sangane komi couleur moko. Mariage joane faut ezalaka na bonzambe. Ce que ça na bonzambe te bozui grâce, mais ce que bozui grâce, na zolo bana baton nyos bazwa grâce que ba couple na bango eza bien, ba sambela na bango te, ba luka elongi nzambe, po na bonzambe ndete okota lola. Okozala na mariage bien mokeli felo. Merci Pasteur Gingana bien en yamba parce que tous makambo belé au fond makambo belé za solo la papi. To lobela vie à couple, to lobela ba vie mususu, to lobela ba vie abana libanda. Ouais, te wana pena wana voilà, merci na bandeko na libiso ezala ki ndeko nangai Pasteur Guy Muyanga to yamba ki je crois que affiche ngwana bomoni donc ba numéro pe ngwana téléphone soko bengi okozwa Pasteur Guy. Et puis voilà, donc puis nos bateaux bozolinga bobala, puis nos bateaux bobala, liba les anamon kokoso, ko hésité benga numéro wana, zo rendez-vous kende oyo ka pe makambo bien parce que bateau ba représenter aux bateau yo baza ba marié. Voilà, en tout cas merci beaucoup Pasteur Guy. Merci beaucoup Papi Guen, to lobela kaka vie. Toujours. Nzamba zala na yo, on continue ba mission na yo bien. En tout cas, na sepela kana Amen, amen, amen. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Allez. Toujours vie. Vie en moi, amour. Tu as pleuré ça qui et 25 kilos. Toujours de la vie toujours. Donc, voilà, tout ça, on fait l'ina. Tout le monde a toujours tout le de la vie, on a sur la vie à battre. Toujours le de la toujours vie. Petit bateau de mise on va plat. Soso kita, soso akatu kita. Miguel est de la vie toujours en forme. Tout le mois 2000 tout le aussi bien micro quand venez maman mais maman mbote mbote papa na ngai ngai na ngai nde fatigué
nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka. Alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement? Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa. Kolia na bango kolata na bango eza bato boni pongo te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni pongo te moto motema nde botutisama ndenge wana. sikoyo bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana ngo na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango. Mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu omona ingratitude eza omona epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi. Ya mibali ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na uti kolobaka ezaka bato mais soki ke nzambe atuti bango mitema te yantuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe omona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozobika na façon. Ok ebongo bana soki neti mwana abeli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kotewana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu. Est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman comme on le voit. D'accord merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memaki moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution ndenge vous salaka moi ba difficulté bokutana nango pona en fait nga nazala na association et puis naza na chaîne YouTube to bengi to lobela vie ba Holanda biso pe ba Holanda biso partout batamite ya malamu pe bazali peut-être bakoki kolinga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zo micro maman simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci pour mon abino pe ko yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke na koma nisika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pe la sunga bango. Ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazala bango na balabala te bauta boka leta mpo bazala sécurité moko malamu
kote soko lobite ozwa na balibanda abana musasika bakuuta oyebite ekosiba problème nde bana bakutaka maboko ya leta 24 commune ayaka na bango bamusi bapolisier balakota bango na butu bamusi bapara balemi abana bafi kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama alikuwa na pande nasali siko nasali 31 ans amusara ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nazalaki kapitaine nalobaki na bisoki nga na mobali na nga nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga na nga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye senke wana nazali kokateli na lembo baye senke ao mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala bayebo baye tala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misie moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ta mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye senke oyo baye te nazaki lokate nga binzambe sikoyo opesinga mosala luka mpe place bayango kobanda na bana balokatere boye na kokatere bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efona sombela sika atoka nde asombelaki nga ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balebisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya bisambo ya binzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoi mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati oyo mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo baakiza bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabonde nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monite apesinga mpe bagi monite félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6
na kati na mosala. Alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 hein 96 on naza na bango de bana babimaka badifficulté ni ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso baza na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga mpena mingi difficulté omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa te na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa loba natangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde na pungu plasi moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka plasi wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batanga kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako basotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseigne nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso batamite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza tanga koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandrete na bino bandeka bino baza na badifficulté soko nda bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oloyi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe kuna soko batangi malamu te bakokoma kuna lolengeni le souci na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bana nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunga batushe motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po lelo akoma bato eza histoire kati na bango
Amen. En tout cas, napesi merci mingi na bino. Ezonga na suka te. Jamais. Tokoya lisusu mama tokoya. Tabe moinga boye tovanda so a tosola lisusu. Merci. Wana tamsu eza sous plus lisusu. Na bandaki musala za jeune mama. Nakubo ko kana musala. Musala. Voilà. Nalalaka na bango, namukaka na bango. Mpona kokarite bango. Sekele makambo ebele ya vie yango oyo. Secret ya makambo ebele ya réussite, ya protection, ya makambo ebele ya vie yango oyo. Donc lipamboli baluka yango. Voilà. Bénédiction baluka yango bakroisa na boko te. Maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu. Merci beaucoup maman. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Nzambazana yo. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup. Voilà, awa bazo sambela. Comme vous ka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za rajni. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisous. Bon, Mélia. Ah, le grand Denis, ça va?
Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Vous êtes dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba? Nani mswa lingaloba? Nani mswa lingaloba? Nani mswa lingaloba? Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bien bato ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? Ok, merci beaucoup Jean. Voilà, vous mettez la chambre à Bogo. Moi si moi tu en es besoin pour tout ça. Moi si moi kaka. Bazo rasoni. Moi si on le bazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Où me hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais yo, vous êtes bien, vous êtes Lina. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes Lina. Vous êtes bien. Hein? Hein? Faut nous bundara Lina. Vous bundara Lina. Vous bundara Lina baninga, hein? Vous êtes bien. Ok, websa nzambe ni pour la vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tikibino. To banda ota na bino boye. Nasengi na bino bane bitumba te boswa na kapete respect boto sabato bazali boso na bino boyokani toyokani oui toyokani oui merci beaucoup allez bye bye merci papa merci beaucoup merci merci beaucoup merci ça m'a pas merci de tout ça. Merci. Merci. Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.